Comment la journaliste a fait maman va faire? C'est déplorable. Je ne pense pas qu'un journaliste, parce qu'un journaliste, ce qu'on lit na TV, na place au finga, critiquer peut argument. Kindumba to boité et un métier. Pour na poto pe Kindumba et foutre la rabato bandako. Na poto Kindumba, bato basomba ramba mapam. Et un métier. Besoin à Kenya ya mususu, bato basomba Kindumba net mo boye, net loko mo boye, net ozandoki, net okota lola te non. Et même na grand petit pour moi mukusa kitambo grand petit. Oui, grand-père, tout le monde déjà qui est grand-père dans ce pays. Journaliste à grand-père, le bien téwana. On a quand on a la balou beleki à Yambandaka. Quand on maman va faire un défalo. Tout ça n'a pas bateau, tout ça n'a pas bateau net va faire. Ok, nous finga ye. Oui, mais dès que nous avons même gouvernement, il faut se licanan. Local a déjà, on va continuer à finga. Biso ce que tu as stratégie na biso na lingona limbo na moke bozo finga quand même tout le monde peut marquer Kauza il est pas fingi marquer Kauza pas fingi fingi Angela Muswahili tout le monde est pas fingi biso tozozongi sande biso tozozongi sapé. Vous avez vu combien d'états où finga maman va faire? Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Batata Bamama, chers internautes, il y a partout à travers le monde. Bienvenue à Feza RDC Télévision. Feza RDC Télévision, des gars na lobara chaîne nabino et promouvoir la culture et ça la rappelle émissions sociopolitiques nyonso. Mais lelo tokobeta masolo ou eza bongo masolo culturel. Polémique na musique et comme il biso tina ba niveau et koyo mema biso te to comme ko bosana rôle na biso étant que ba éducateur ya masse tozo mona bande ko mususu face à ba problème au lieu aux na ba argument ya ko avancer mais bazo dévier façon de faire les choses la communication vraiment ezoleka bien te to moni bande ko moko oyo ba meki ko solola ko finga ko solola ko tout mais ko finga artiste musicien moko ba komiti na niveau ya kosimba mapu ya kofinga mama na ye et nangambo pe artiste wana vu que internet est à la église té les loto eko kutana bongo na les bogards de la presse a romegana nous ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe au juste les bogards bonjour. Ouais, bonjour César, bonjour na batutu bazota la biso, bonjour na les patrons Kosa Couleur, mbala bato Barbara Mazerel, en direct des États-Unis d'Amérique, bonjour na le patron de la rumba congolaise Ferrego la Jésus de Niance, bonjour na Celo Scram, bonjour na Venanga Papi Mbala, et puis na Bossanité Kopé Sapé Bambo Tato et bonjour na DG Blaise Polo, puis tu boto watozo sala musala pe mena le padre. Les bogards sans plus tarder tous en a besoin de yeba nini ozoleka au comité na niveau kofinga ba finga maman et artiste musicien monene le rôle à faire egola toko tumbola na biso toko sala ba crash biso na biso mais ko matina niveau ya ba parents nini ezoleka au juste. Merci beaucoup. Premièrement, d'abord, je veux dire quelque chose. Faire egola les journalistes bazar de mon côté. Faire azobeta azana métier mususu journalisme pesa métier mususu. Le lo Congo en fait ming abakina balingi ko comparer musique na chronique. OK, ça lo ko mon côté beaucoup comparer jamais. Comment la journaliste a fingi maman ba faire? C'est déplorable. Je ne pense pas qu'un journaliste parce qu'un journaliste ce qu'on lit na TV na place au finga critiquer pesa argument. Mais il y a les lobby. J'espère que TV ça te boyoka kit. Oh faire à maman na ba on a porte pas que nous ça la Kindumba. Mais ngana ko expliquer na mukie. Kindumba to boité eza métier. Pour na poto pe Kindumba et foutre la rabato bandako. Na poto Kindumba bato basomba ramba mapango. Eza métier. Besoin na Kenya ya mususu bato bazomona Kindumba net mo boye, net loko moko boye, net ozandoki, net okota lola te non. Kindumba ko au contraire ko to ba comment on a Bible. Mais ya zolo ba mama ba star. Bato net ba faire ndenge za wana premièrement mon frère. Aza d'abord net ambassadeur ya mboka na biso muto azoko la kisamboka na biso libana mboka sur le plan culturel na moment les affaires. Faire autre ko beta concert na Côte d'Ivoire. Au mona ki na salle plein ndenge bato bazalaki na salle. Bato bazoganga bazolela. Et ça le comment nini? RD7 faire ndenge azali ko na bando représenter Fachi. Et ça Fachi et ça gouvernement presque mobimba. Faire sur que kobeta concert na Cameroun et ça Fachi et ça Congo motoke kobeta et ça faire aza mona mboka mona kisasa mona Congo. Pour que finga star a monene muto azoko défendre biso mususu yo muto fingi un ba yebi na Cameroun te
bayobi na Tanzanie te bayobi na Zambie te mais faire bayebi bamboka nyonso wana yo muzuzu na kisa kutu bayebi yo te so bayebi ko za peut-être place oyo vandelaka OK ko finga faire na mama na bango mais et pourtant otalaki simate pour na kotala nanu ke non ah yo sali ba analyse parce que j'espère que naza te pour na kotanga bato ba kombo na bango mais j'espère que grand P babenga mimi na grand P type moi mukusa kitambo grand P oui grand P bato tout bayebi déjà qui est grand P dans ce pays journaliste à grand P alo ba bien te wana ngako tulinga la balobeleki ya mbandaka soki ya mbanda soki ya velo soki ya zela mai na ebite ala mukuse bo mwindo boy ngana ko expliquer bien parce que oh il a touché maman Baferi maman Baferi ils ont touché maman Marthe arrêter des choses parce que Baferi bazana bato basala ba vérité ya mboka libanda mais il a touché maman Marthe a touché maman Baferi mais ngana zo expliquer bien boy yo fingo maman Baferi azandumba siko yaya na bino yana bango za na poto soki Angel wana Angel na poto oyebi mais façon de comment dodo sentir pena que azate do sentir muta stili pena do yana bango sila soki na Londres soki wapi est-ce que ya zo temps ya ko sala analyse contre yana bango te aso temps ya ko sala mama na bango avanda na mpona mama na bango ya bota avanda na mpona alobeli ete kaki nduma mama Baferi nde falo tozala nanu bato neti Baferi oyo okende kofinga ye oyebi te ke ndenge eza wana même gouvernement il faut silika nanu oyebi ke bato neti Baferi oyo soki neti en réalité des choses soki faire asili na musique peut esili mais banda ina ezala ina mise nini ya malonga baforma na ina oyo aleki Feri na koyemba banda ezala ina yanga na kosenga ba changer gouvernement ba professeur asika bakota ba aligner peut faire azala pe professeur po banda bato ba banda ko sala na ina na zo yemba koleka faire na ina ah ya yo okene na États-Unis ba yebi oh otemise na faire boy ah papa faire beta concert na Russie yo kota yemisa yena je viens jangu ba na faire na koyemba boy ole lisa bato na salle ah papa biso tozo beta masola Real de Madrid yo lingo cha masola bazano okomeka kutu te wana déjà kutu to check les padres okomeka kutu te ozotanga wana ya ko sala kutu test na miso Feri ayaka na maison mais bo Feri alobi oyebi ko yemba te longo asala test de boso Feri Feri aza mungongo bilenge papa kotanga bato wana te sika les padres azali ngana benga ke mu kontombolo ah papa azoyemba koleka Feri ina ezala ina tozala posa moto oyo premièrement d'abord on va faire fierté à faire ezane faire atanga musique na classe te eza don abotama na yango mais tangelanga bato batanga musique na ina oyo baleki Feri na koyemba baza te yango nazoloba ke ba professeur wana bazaka mayele te bako former bato te baleka Feri na koyemba parce que banda ina ezala ina na mona mutu moko ta leki Feri na koyemba to mona ka collation alongi wapi o na ina yemba kasi neti Feri ayemba neti Feri te papa tika wana eza neti comme te wana ina ndeni wana ozotanga ina ya mpono bien ya paka jom wana bana basi wana te ngana zotanga ba ina o bato babimaka na ina na ville mutu moko te atikala ko bima ko bleka Feri yang Feri fa bando pesa bango ku po bato bakolisa koyemba. Vous comprenez ce que vous touchez mutu bongo neti Feri au fin maman na bango oui mais combien de bateaux oyo ils ont choqué bango na moment autozoloba pourquoi bateau balingaka Feri te j'espère qu'il est envoyé par quelqu'un pour afinga Feri omoni batindi ye pour afinga Feri mais mutu atindi pour afinga Feri azomikosa mutu atindi yo pour afinga Feri ozomikosa ata bosanga botina na ba pasteur parce que moi ba tampo bo et tout ça sanga ba pardon vivre na état de droit makanisi na mino nini mutu afingi makanisi na bo kangisa qu'est-ce qui va se passer biso toza susu na moment ya ko kangisa lisusu te omoni lelo yo
moi nzambe bafinga ye trop. Vous comprenez? Moi nzambe bafinga ye trop mais biso ko to ça to kangiso peut-être obimasuté. To boma moto basenga bat bafukama trop. Mana mona ba vidéo salema ba olo ba penage non ba kumisa aigle c'est quoi? C'est moi non ngai na aigle zandeke aigle soka comme snaim te saleke ba bimisa biso to boma moto peut-être to mona mabolonga ba to belé na se bato bazolela bazofukama bato bafukama trop boma les padres munika boroni na mungu antombo to sengela ekutu ba pa de pa mungu antombo ya moni to boma la biso moto wana. Mais local là déjà bango bazo continuer ko finga biso siko to sala ndene stratégie na biso na lingona limbo na ngomoke bino pe bozo finga quand même tout monde peut marque Auza il est pas fingi marque Auza pas fingi fingi Angela Muswahili tout monde est pas fingi biso tozo zongi sande biso tozo zongi sapé oyebi combien d'état oyo ba finga maman ba faire maman va faire les gars na TV tangilanga miseni na mboka oyo mwana mère oza journaliste oyo na mboka oyo afinga makoleka faire ti maman na bango les gars na TV azata pourquoi toujours kaka ko finga faire parce que bato tout bazo mona ka faire azo yemba koleka bango parce que faire azo sala musique bien koleka bango parce que faire azara ba bien koleka bango. Imaginez-vous pour moi que jalousie la musique congolaise est trop. Faire abeta qui en fait moi je parle tant que journaliste d'abord, tant que congolais aussi. Je parle tant qu'analyste. Et puis je parle tant que quinois puisque dans ce monde ma mnenge zo salema. Tout le monde a une polémique. Tout ce ngamuke na concert ya ndeko na biso mona mboka le kinga ke no beta Bercy na poto. J'espère que vous avez vu même beaucoup de musiciens au bazaki pour concert beta na poto. Voir même quand tu fais rigoler la Komaki, je suis pour concert, je suis 100% concert et bétam. Ça dit qu'à soutenir qui ne connaît pas concert et bétam à la photo. Au tirage comme on a ni journaliste ni reproche à faire ou à contre concert en bétam à la photo. Mais le comité tour à faire à bétam concert na Côte d'Ivoire. Au Monaki, bah journaliste à l'autre là. Oh il va vendre kofinga. Faire à Osalampiaka, faire voir kutu ba yambi kutu na comédie ça ya Côte d'Ivoire kuna pour battre micro pour le bakaka bando finga faire. Et pourtant vous connaissez très bien que non dans ce pays là on tue beaucoup de Congolais. Moi connais Côte d'Ivoire ba bon papa we ba bon na yam. Wana yo kota en pamba to solo là to analyser. Ça fait mal mon frère. Même moi quand on a mis na biso moko akufa na podium. Boyebi que non muto zo beta concert kuna azande kuna biso azama kila na biso. Na place bossa la campagne de diabolisation contre faire na mboka o bazo boma bato. Il faut qu'on soutenir rien. Bino banjo finga na ba réseaux sociaux. Faire tilapia, faire boy bozo finga et pourtant azana mboko ba boma ba congolais. Po ba kolomboka na ba mona kinini. C'est que muto photo boma ye. Wana kene na batu na ye. Na ba balonga na ye. Ba demer kuna mabe. Ba mbutalika ko basala ba analyse mabe. Wana nyonso wana kaka contre toujours faire. Contre toujours mais pourtant boyebi ke mboka na ba boma bato. Mboka wana balinga ba congolais. Mwana mboka ke ko beta concert. Na naza jalouser muninga. Monte ke bangonde bato babandaka. Tant vous faire beta concert plein au monde qui concert ezaki en direct sans mettre Gims. Pour faut que le bayango pe. Mais bango ba beta avec mettre Gims dans l'intérieur. Et mon sous plein bango ba sala ke mon sous ezaki parti ya ba bato sous à mettre Gims. Mais faire beta qui plein yemoko sans mettre Gims ezaki direct bato wando tala yango. Tozongi a bêté deuxième concert à Yekin. Tant à Yekin, il y a un débat quand vous passez le droit de réponse par rapport à injure au monaki. Yebisanga ina mboka o so mona pasteur nini. Comment on a pasteur Warrior. C'est qui le fondateur de Warrior dans ce pays? Il y a le bibinon de taxé qui Warrior wana parce que il y a bandé nega koloba bino bomo benga pasteur Warrior. Koloba, tu es un pasteur. Bon, en fait, moi, je ne vais plus entrer dans le débat parce qu'il m'a demandé plusieurs beaucoup. Asenganga pardon belé. Asenganga pardon. Pasteur wana Denis Lesko. Asenganga pardon la nini. Oh, ponga na liana attaquer, mbanga na mbanga. Na liana attaquer mabe na taka ekutu. Na expliquer. Il était à kanda azomela pema. Na bien, na taka ki yeka muke bangwa na kutu na yebi bangote. Yo tangela biso batu moko ba uta so na ba point chaud so ki wapi. Ye na taka ye asenganga pardon kale
babenganga bien moi babenganga tiens na ce petit nanga na bisa na bomelo moto. Mais comment un pasteur qui n'est même pas au milieu du village pour na kofinga ko retirer faire. Tala année tala presque année mobimba. Miseni ni o ba takine na internet même na TV c'est fait. Tout le monde awa ba père boziana ba kabosé. Tellement belle, si je me trompe, il y a beaucoup de bateaux qui faire trop. Les lots ont boutalika quoi comme ça là, analyse contre faire, boutalika quoi azola nanga bien. Est-ce que y a pena za mu zolo bango habitant ya sala succès. Bango nyo somi balé bazala de temps ya beta na moko ya sala succès. C'est ni ya sala. Papa, succès ni ya sala, il y a position de tir. Mais il fallait continuer la succès tisuka. Est-ce que la musique nous est un chef-d'œuvre? C'est ça aussi le problème. Tu peux faire de succès, ça non succès, mais chef-d'œuvre, musique éthicale. Au mon appel, mon bâti l'ombre. Mon candé ou tu es pas madame Fatouma Bandé Kouya, si chef-d'œuvre. Est-ce que la musique n'est un chef-d'œuvre? Et ça va œuvre. Parce que la musique va te battre. Il y a se comparer une affaire. Les lots, il y a des musiciens, attirés qui musiciens. A comment remplacer Mobutu, a comment imiter Mobutu na ba voix, ko pakola makala, ko pakola ba persoda tout ça, atika yango lelo comme journaliste. Suka bando te ngulu na kapela. Ou comment parce que azoke na kosila. Oui okebo usili. Lelo as journaliste, bino ba journaliste na valider na moka comme journaliste. Journaliste mamba ko tangonga boyeka. As YouTuber. YouTuber c'est-à-dire quoi? Et bon na YouTube fatu na biso. Ayo kuta na YouTube na 5 ans 6 ans. C'est déplorable. T'es casse. Il y a l'analyse contre faire Azalek, il y a 45 ans, 45 ans. Mais il y a ce côté bien à 56 ans. Mais déplorable que l'on a moins de 45 ans, c'est ma faire Azavie naït. La place à ça l'analyse il y a vie à faire ou bien il y a musique à faire. Ami ça l'analyse à vie naït monan. Que na comme 56 ans, sous la pembe biminga, na comme ko pakola yombo et comme sous ya mwindo. Siko na sala nini na za bana boni. Na pe mutamboka nini pe mutango pe photo ça la pe ressassement. Est-ce que ce message là c'est un Congolais pour que ba infiltrer ba comme trop na mboko yo. Pour ce que landeli pe na bien ça pe Congolais. À cause la pe mutangambo. OK ba tangambo na mboka na ba bien biso bazayira. Ke ba na makambo yeko bimisa peut-être moi ba guerre mo d'esprit. Opération siko bengana siko Sam Kolomboka. Tu prends na côté na mboko. Na libumuni na côté le. Abosani ke faire azate ke que bakolokini après ça pena mot d'ordre pas ba chef coutumier ba David Matadi ke bala akofanda wapi et mususu po azo kala lobi ke azana bowling po ba tenete ba faire na azana na bowling il aime tout le monde ponet nga so ki faire héros mu kontombolo na pesi meeting de pena opération sikoyo mutu na village na ye natal total sikoyo nani akotika na Kenya po ba faire baza bakolokini teke bakolo mabele po avant so malupango il faut tout na ba faire. Avant de faire, il faut faire. Comme ça, l'analyse contre les Congolais, il y a Kofinga, il y a Kochola, attaque au mouton, Salimabe. Reproche, c'est beaucoup de collègues, ah non, qui bien ben, jure. Ah, message, on va jouer pour côté collègue na TV Koloba. Les gars, on a RTNC. On lobby faire et boy, pour bateau, on va faire. Mais pourquoi on va faire un cric na bango moko na bateau ka balinga faire été message on est bimelaka côté ba finga faire ba ko le kana RFT pour bateau baza basanko so bayoka bazoko sa bango et musoso ba pèse moi $100 pour futa ndaku pour futa bana o kende futa bana na classe ya onde zo tindo na biloba loba pour finga faire. Avant de chitinga la lingana tunelo moko ba ma finga wana nyonso est-ce que ba leader ngo bango moko pe ba yebarake kingani mbo akende ko finga kingani mbo azongisa kiboye ba leader ngo bango moko ba yebara ngo balanda ngo bango ba mandata bango ba finga ou comment? C'est ça que moi je te dis que il faut que ça la sikoyo kotala ke banani babandaka te tala kota faire journaliste ni na faire so mona le kana te va finga azate soko talibé azate bango ba yande ko répondre net ba biso botozo limbola ra muke po mukile comprendre po songa na limpe na finga ye pena na ufinga ye pena kitoko na ufinga ye pena kitoko parce que famille presque famille mobimbaza ba famille ba ya mpaka na ufinga bango pena pepele mais c'est pas mon genre
Ce que tu as bien faire, tout oh ba finga faire, faire voyager bangote, ba kenda poto na ba concert. Est-ce que vous avez pensé que vous avez un moto sur finga bateau ou bien vous avez un moyibi? Si vous avez un moyibi, c'est-à-dire que vous avez un moyibi. Si vous avez un ndoki, vous avez un quartier kazarandoki. Vous pensez que vous avez un ndoki pour l'ingo tiga yete. Journalistes sont moninga sur finga moninga. Tout le bagage na tinda ba. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour pas insulter faire, parce que faire est plus puissant que l'autre, est plus puissant que tous les musiciens congolais. Concert offert à Betari na Côte d'Ivoire. Tozonga muke. Yango ana wote faire anilaki concert mais hier on a somi motokati. Présenté on a ba vidéo déjà les Ferrari. Ça ma bête hein. Mais ça on n'a pas la ça montre. Ya ma bête hein. Ya faire ndé comme ma bête pour la qui montre na TV. Bon ba on va la qui ça montre. Que montre les plus chers du monde. Le kuta pas pam. Mutuka wana ezana prix ya 154 800 euros. Tiens, on a dollars. Tiens, on a francs congolais. Et puis, écoute, moi, je suis fier parce que faire presque toutes les voitures où il y a Sombaka, attends, on a King. Tout le monde a une émission partout, tout le monde a une émission. Nous sommes Lamborghini na victoire. T'es tous à la batte. Et ça va nanda kuna. Et tambo la raté. Et bon, bandeko bazana yolo kuna. Bako matana Lamborghini donc ndotala banaka sina yolo. Etambola raté ça dit biloko ko kabela et mususu mundela saleli apeso yo okufela na kini. Mais ya faire ezaka toujours atamba na tout monde ba Ferrari atamba na ngwawa tout monde ba voiture asira ngo tokenda na ya salle pour publicité parce que tous un concert le 14 mars na millionnaire club kuna. Donc bato bazomona bazo kangisa ba photo zo ko décolorer makadam na nanga osalanati. Mais ya bango. So, pour te dire que faire ce qu'avec le deuxième concert, il va acheter le train. Egas, pour que tu concert, mon frère, je te dis, et ça, moi, c'est secret, moi, je vais ça communauté. Moi, je vais tout le monde avec un concert, le banda. Je vais voyager, je vais au filet. Je vais l'autre. Preuve à l'appui. Tu as mis ce que tu as concert, le banda, je vais aller à la souffrance. Oui, ça m'a dit que tu as la musala. La kisa bilo wa musala yo sombi. Bieton beyambe bamsuku tantôt c'était du fleuve, tantôt ce qui m'a campagne. Donc monsieur mon gazo est en place avant là. Mais yo tu beta conseil na ba poto voyager ba Canada tout ça. Donc bazwa ke l'autre côté ba kendara ofele mi monisa sur pena à déplacer équipe Mobimba pour en retour pour ne rien gagner. Rien du tout, bazwa ke l'autre côté. Mutatimbisi bango ezasiko faire. Faire rigoler mon toi timbisi ba on pena que musicien au côté permis kili na ba musicien au signer contrat ba tebele ba kosa bango boye ya mona ba bando nyoko ma awa faire mon toi timbisi ko pour na producteur wa Côte d'Ivoire e bele ba kenda ka po ba kende musicien mon côté ozo cacher mobima bo pour que no beta concert ala ka sabiso na TV pour ba baza ba tambanga ba la ka sabiso na TV pour ba montre écoute le montre le plus cher tout le monde na TV. Mais bala que ça biso pena que na wutu ko cacher na mobimba yango ba futelinga na kina na yo beta concert azate soit ba peso parti là OK aussi ce concert ou bien soit OK ba sale lo salle OK ba petit concert mbongo ko bima bo sali moins vous comprenez les agents biso to bien ce que moto timbis ko pour les affaires vous comprenez donc tous les musiciens on a que no beta bercier ba ya ofele en piaka. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment. Merci. Je vais vous pour votre information. Merci beaucoup les beaux gars de la presse. C'était juste pour essayer de recadrer quelque chose que Tozo Sepelanangote n'a milieu à presse et certaines chroniqueurs ou chroniqueuses qui essayent vraiment de cocoter dans la vie privée, kofinga. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter. Ce n'est pas vraiment bon. Nous sommes les éducateurs de masse et tout mais quand même peut revoir notre façon de faire les choses parce que bateau balandarabiso. Bango tira quelque chose et pas nabiso mais tant que il y a pour finga en tout cas ce ne plus la chronique en tout cas le bogar tokomi nasuka juste un dernier mot pour natoka bonanao. Un dernier mot, merci beaucoup César. Bato bazala calme, bagola et gauloise tokangisa mutute
tozo tala kaka makambo ndenge ezokendele mais suka bango nde bakotubela parce que so tala internet biso bato tokangi faire azala disque na terrain te mais azobeta baconcert bango kutu bala badisque bebo bakei kuna omoni nde babambaki mabanga na Cameroun yana yebisaki atika ne musique a changer métier tala ndenge alinga azoka lisu azanga bana na basi do elinge sopa ye mabe likolo kaka ya musique bagolo bozala calme le 14 tokuta déjà na millionnaire club na boulevard on a juste en face il y a une cesse toyoka la bonne musique au bengi acoustique matinale donc batuba ebele ba royoka le padre l'impérateur de la rumba congolaise mungu antombolo mo mai wakanyenda batuba ba yoka mungu antombolo en chère annonce et au sala vraiment bien pour na kochiter na pesa de ba dédicace na ngana vie na ngai le patron Costa Colère mobala bata Barbara Mazirel le patron le plus beau délimité patron azami sa pembe patron solo la bien collègue solo la bien patron vivre frais collègue vivre frais donc merci beaucoup viens na patron Costa Colère merci beaucoup DG Blaise Polo ba visa pour na papa Nerveline Pichu Botoko ya Edo Muzamba l'intouchable presque ba tout balinga biso quoi. Merci beaucoup. Quant à moi, je tiens à saluer Patrick Ilungamou Kendi, le grand pétrolier de mon pays, sans oublier Radi Moussena, Motema Emilia Moussena, bienvenue Massadi Chamberton, Motema Karolov, Mial Diadia, na Pesibinombote depuis Dallas, en direct de Dallas, vraiment. Merci aussi à mon ami Junior Moukouna Ramazani, sans oublier toute l'équipe de Feza RDC, Hilaire qui était derrière la caméra. Merci aussi à Madame Bella Dinganga, je te salue là où tu es. Et si vous avez aimé, dites merci à Feza Télévision. On se retrouve au prochain numéro, vous ne serez jamais en dessus. Bye.